au moment Meliabel alobaki déjà que non ye na mama tchala mwana basololaka te, mais soki mama tchala mwana aye kosenga ye pardon et akolimbisa ye bakobanda kosolola. Donc pendant que Mam National akotaki na ndako, pendant que Mam National oyo asali batemps ebele azalaki sur scène te, asali batemps ebele abandaki komiso banzembo te, aucun journaliste akendaki koluka ye na ndako mpona aujourd'hui ntango Mam National auti kokufa me toomona bato internet, surtout plus bajournaliste ya internet kokende koluka baimage moko oyo ntango mosusu soki aujourd'hui internet abandaki koexiste te baimage wana na ndenge batelevizio elingaki kobima te, mais lelo lokola internet ekomi à la portée de tout le monde, bato nyonso bakomi kotia baimage oyo balingi kotia na internet. Alors Mam National aujourd'hui c'est une grande dame haute, il faut tout respecter, tout respecter carrière oyo asali na kati ya mboka na biso, parce que bato batraitaka bango Mam National bamama Mbeliabel batraitaka bango soi-disant bandumba, mais totikala komona basex tape na bango te. Amfumu lengi betu tuyangaleri kerika ku community seremba batunge ni fumu ino keri kushe papa uki sadisa bana bayalwa mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi imatea tremana mambodi landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyuvula Roger mwana mama bala boyigoyela ungeriki makanda boyigoyela yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala. Voilà, merci à tous nos fidèles téléspectateurs de Metro Makengo Tapis Rouge. Merci Nanengo Zali vraiment pour continuer pour renouveler confiance na bino na kati ya chaîne na bino Metro Makengo Tapis Rouge, parce que bobi ke awa tozala toujours à jour pour na ko informer bino par rapport à l'actualité au nyonso et senga ete to informer bino tozala toujours wana ezala actualité na tongo na pokwa topé na ngonga nyonso tozala toujours wana pona ko servir bino. Alors biso toyebi sango ya mawa ya pasi oyo uti kokumela biso lelo na kati ya monde ya ba musicien na biso ya République démocratique du Congo, wapi touti kobungisa bongo baoba ya monene na kombo ya Mamo National mama tchala mwana oyo tozo rappeler ki atikaki biso déjà depuis hier mama tchala mwana atikaki biso. Alors jike Metro Makengo Tapis Rouge tozalaka toujours à jour pona koluka ko informer bino nde toye kopesa ba éclaircissement par rapport ya dossier wana ya liwa ya mama tchala mwana et batubeli baza komituna et mama Mamo National akufi na nini yango toye to meka ko pesa ba détail, parce que biso tolinga ko informer bino te kaka so toyoki sango et puis toya mama sans pour autant tozala na ba détail, sans pour autant tozala information na source toyeba cause ya liwa ya mama tchala mwana. Donc tolingaki to kota vraiment partout tozoba détail nyonso po toyeba pe ndenge nini ya koya koinforme na baabone na biso oyo balingaka biso oyo bazalaka toujours fidèle na kati ya Metro Makengo Tapis Rouge. Alors mpona tofungola pena dossier yango malamu nako rappeler na bandeko nyonso oyo bazwi libaku ya kotala biso lelo biso nyonso toyebi bien que non, ça fait déjà plus de 2 ans oyo déjà Mamo National tchala mwana azalaka vraiment sur scène te, et même dans ndenge ya badisque abimisaka vraiment sur badisque te. Donc cause yango ezalaki
que non, Mamou National, santé vraiment, et bandé Kotungisaï, ça fait déjà plus de 2 ans yango. Et à l'époque, ceux qui qu'on se rappelé sous Malamu, année passée déjà, na début, il y a 2021, Rimer Moko et Bimaki concernant Liwa, il y a Mamou National Tchalamwana, ye moko pe asalaki vidéo pour luka ko démentir Rimer Wana. Alors, rumeur wana ebimaki pamba te, ebimaki c'était parce que azalaki déjà malade. Alors, Mam National déjà mpona bato bakamwe komona kozwa nouvelle wana ke non Mam National atiki biso akufi, déjà fallait toyebisa bino ke non Mam National azalaki déjà souffrance, donc à chaque fois abandaki kosala ba malaise, abandaki kokende bongo na mboka ya Inde. Na mboka ya Inde wana nde place oyo Mam National abandaki kokende kozwa baso na ye à chaque fois soki asali malaise. Alors so ake kuna azwi baso na ye et après soki ase rétablir ayoki malamu nde abandaki kozonga awa na kati ya République démocratique du Congo, précisément na Kinshasa, na résidence na ye, place oyo avandaka na molongani na ye Claude Machala. Alors aujourd'hui ndeka ezalaka Mam National abandaki kokende kozwa baso na ye na Inde, azongaka Kinshasa. Et après, subitement, mokolo ya hier, donc mokolo ya hier, le 10 décembre, parce qu'aujourd'hui nous sommes dimanche, nous sommes le 11 décembre, donc le 10 décembre, à partir de 2h du matin, de Mam National à Tikaki Mokili Oase, Azonsaki Molimo Nae, et pas Yankolo. Et selon source aujourd'hui, donc Mam National, les journées wana ou Tikaki Biso azalaki bien, sauf que Kokoma n'a pas quoi, déjà parti à 21h, Yukaki nous dirait moi fièvre, et après Lalipé, et na katikata butu nde asalaki malaise, kosala malaise wana, et singai keba kende na hôpital wana nde Mamou National asilaki kozongisa molimo na ye epai ya Kolo Nzambe oyo akela biso. Alors ntongo esali bongo nde esali keno molongani na ye Claude Machala nde asilaki komema ye na kati ya morgue ya cinquantenaire, et après le matin très tôt nde apubliaki na Facebook na ye, donc illustration bomona photo déjà yango oyo apublié ke non Mamou National na ye asili kotika biso kozongisa molimo na ye epai ya Kolo Nzambe. Alors, quelque part pe toza koloba mwa eloko moko insister par rapport ya nde touti kobongisa icône na biso Mamou National tshana mwana. Et déjà ntango Mamou National bandaki kokende kozwa basoin na ye na kati ya Inde, kuna nde bandaki kopesi basoin ya malamu oyo esengelaki, et après soki ayoki nzoto malamu bandaki kozonga Kinshasa. Soki pe esalaki keno atikala nde kuna avanda kuna alandela basoin kuna, parfois pe tongai tokóma pe na niveau oyo tokomeli yango lelo te, to remarqué ke baartiste na biso plus bazalaka na mwa négligence, parce que papa oyo mpe ekomelaka ye ntango akendaka na poto mpona kozwa mpe basoin na ye, et docteur apekisaki ye bamona ye ya concert, et docteur ayebisaki ye ke ameka no kovanda kuna na poto, mais tomona papa mpe alingaka kozonga Kinshasa, et après azwi content na ye kokende kobeta na kati ya na kati ya Côte d'Ivoire, et kuna nde wapi asilaki mpe kozongisa molimo ne en plein concert. Alors pareil na Mamou National, à chaque fois bandaki kosala ba malaise, so akei Chine, akei Inde, kozonga na ye bandaki kozonga malamu. Soki batikalaki kaka kuna parfois ndenge asalaki malaise wana oyo esalaki samedi wana oyo atikaki biso, soki azalaki kuna na Inde, parfois alingaki ase rétablir, mais comme apréféraki kozonga Kinshasa, bon ntango mosusu basoin oyo mpe biso tozwaka na Kinshasa na oyo ya kote kuna ekokani vraiment te. Alors to mekano komartele pe sur point oyo tomartele ezali par rapport ya biso bachroniqueur, tozomona déjà baimage ekomi kocircule par rapport ya ndenge famille ya Mamou National bazali korevendike ke no Claude Machala soi-disant gigolo, soi-disant ateki bien ya
ndeko na bango mwasi mamu national, soi-disant akendaki kokotisa mamu national na morgue sans pour autant abenga bango asignaler famille kino awa deja ndeko na bino asili kozongisa molimo na ye pa ya nzambe nazali kokende kotika ye na morgue. Selon interview tomoni bandeko ya mamu national tiala mwana basali balobi kino Claude Mashala ndenge nini akendaki kokotisa ndeko na bango na kati ya morgue ya cinquantenaire sans pour autant asignaler bango baya ta bamona ndeko na bango ya suka basala badémarche ensemble mpona kokende koluka kokotisa mamu national na kati ya morgue, ce qui était parfait selon dire na bango. Donc là ça reste la famille, hein, eza makambo ya famille biso toza toujours wana mpona koya plus kolobela icône ya monene ya musique congolaise mamu national oyo asili kozongisa molimo na ye pa ya nzambe depuis mokolo ya hier. Alors nakosenga na bandeko nyonso oyo bazali bapanzi sango lokola ngai tomeka koéviter oyo ezali vie privée, parce que aujourd'hui tiala mwana tomoni même na bapage ya Malik Traoré ou déjà bon na illustration réalisateur na biso été Jambachel biso na page ya Malik Traoré auti ko publier par rapport ya liwa ya tiala mwana tomoni na ba pays ebele et Afrique ba publier par rapport ya liwa ya mamu national tiala mwana pour vous faire voir que non azalaki artiste oyo munene. Alors biso presse na biso to éviter babuzoba parce que biso tant pendant que mamu national akotaki na ndako pendant que mamu national oyo asali ba temps ebele azalaki sur scène te asali ba temps ebele abandaki komisa banzembo te, aucun journaliste akendaki koluka ye na ndako mpona koluka koyeba état de santé na ye pourquoi nanu kaka azalaki kozonga sur scène te bosalaki yango te. Mais aujourd'hui ntango mamu national auti kokufa me tomona bato internet surtout plus bajournaliste ya internet kokende koluka baimage moko bo oyo ntango mosusu soki aujourd'hui internet abandaki koexiste te baimage wana na ndenge ya batélévision elingaki kobima te, mais lelo lokola internet ekomi à la portée de tout le monde bato nyonso bakomi kotia baimage oyo balingi kotia na internet. Alors mamu national aujourd'hui c'est une grande dame haute, faut tout respecter, tout respecter carrière oyo asali na kati ya mboka na biso parce que bato batraitaka bango bamamu national bamama Mbiliabel batraitaka bango soi-disant bandumba mais totikala komona basex tape na bango te ebima na kati ya réseaux sociaux. Donc eza baexemple ya suivre mpona jeune sœur na biso bazali koya lokola Rebo Chulu lokola Tatiana Cruz lokola Morgan Vani Morgan lokola ndeko nyonso oyo baza Rune Kaba oyo bazali koya vraiment nsima fo balanda exemple bamamu national wana. Alors biso na presse congolaise ezala na presse en ligne toyeba ndenge nini ya korendre mama wana bahommage na ye na ndenge ya barespect topesi bavaleur na ye ole kokendaka kolukaka kokotaka kolobisaka bafamille na ye makambo oyo tokozala nango na posa te. Biso tozali na posa tozala toujours na posa eke totombola monene ya nkombo ya mamu national tolela ye na bahonneur tolobela plus carrière na ye oyo asali parce que côté ya bamama ya basi mamu national bazalaki na mama Mbiliabel. Alors topesa bango bahommage na bango oyo esengeli oleki tobanda koluka kokotisa bango na bapotopoto mpona kotire kaka polémique moko boye mpona bachaîne na biso etalama. Eza na bavideo mosusu mpe ezali kocircule tozali komona bato bazotya bapolémique entre mama Mbiliabel na mama tiala mwana oyo tokotika biso video moko mama Mbiliabel azalaki reçu par Virginie Manganga oyo mama Mbiliabel alobaki déjà que non ye na mama tiala mwana basololaka te, mais soki mama tiala mwana aye kosenga ye pardon akolimbisa ye bakobanda kosolola. Alors toza wana biso na média toza wana te mpona koluka kozongisa babiloko oyo ezaki kopelisa moto. Déjà moi je pense que toza bata mayele so déjà moto alobi na télévision parce que si soki ezalaki ke mama Mbiliabel azalaki vraiment na grand cœur ya mama tiala mwana ndenge bata réseaux sociaux nde bazolinga bapelisa moto lelo ntongo batunaki question
par rapport ya mama Tchala mwana alingaki abeta yango kara alingaki koloba ata mosusu no Virginie zappe question oyo mais soki mama Mbiliabel azwaki to na ye ya korépondre que non koloba na télévision devant média obi ke mokili bombe kolanda que non soki mama Tchala mwana asakinga pardon na kolimbisa ye donc elingi koloba que non baza na problème te mama asalaki yango mpe na ndenge kaka ya komise galerie alors biso na presse ya lelo tokomi koluka kaka kobimisa eloko moko boye kokende yango na côté négatif mpona koluka kocrée buzz mpona koluka kocrée bavie alors mpona baicone na biso ya mboka na biso ya côté féminine et lokola ba maman Mbiliabel na ba maman Tchala mwana aujourd'hui maman Tchala mwana kei totikali kana maman Mbiliabel il faut pas koluka kotia bango na bapotopoto moko boye na bakizengi moko boye na baje kizengi moko boye na babuzoba moko boye faut toluka kotombola bango parce que basali ya mingi na kati ya musique congolaise côté ya ba mama alors eloko plus na ngai na martelé sur yango nde vraiment yango wana alors merci beaucoup na bandeko nyonso bali toujours kocontinue kopesa biso confiance donc mama Tchala mwana de son vivant atikalaki kobota mwana te wana bato nyonso bayebi yango mama Tchala mwana de son vivant azalaki kovivre na papa Claude Machala oyo tozopesa barespect ebele alors soki ezalaki ezomona bandeko nde bazali kotelemela Claude Machala par rapport que soi-disant atekisi ndeko na bango mamu national babiloko ya bandako atekisi mamu national mapangu atekisi biloko ebele ebele bango batikali bapauvre wana eza mamu oyo biso tokoki kokota te parce que bazali mwasi na mobali même ye moko mamu national de son vivant ayebaki nini oyo babandaki kosala na mobali na ye soki ezalaki ke mobali na ye bandaki kosala mobali ni Claude Machala bandaki kosala mama Tchala mwana bandaki kosepela yango te alingaki déjà affaire veiller famille na ye alingaki déjà ta mosusu biloko mosusu mpe achange bakombo atia na bandenge ya bafamille na ye alingaki mpe biloko mosusu déjà ameka déjà kosala comment oyo testament mpona kotika na bafamille na ye mpo ete lokola déjà bazali souffrante abandaki kobelabela un jour soki nzambe azwi molimo na ye bandeko ne bayeba mpe ndenge nini ya kose retrouver soki de son vivant mamu national asalaki yango te donc cela veut dire que non azalaki d'accord azalaki consciente na nyonso oyo ebandaki koleka entre ye na Claude Machala alors tokota mpena mingimingi na vie privée wana te wana tosalaka parenthèse mpona oyo tozomona lelo bafamille bazolobela na baréseaux sociaux il faut to comprendre que ntango mosusu mpe ezali ntango mosusu mpe koki kozala mwa kanda wana mwa stress wana bazali nango mpona koya kouta kobungisa ndeko oyo bandaki kosunga bango na libota nde esaliki bazoloba makambo oyo bakoki koloba ntango mosusu mpe kozala solo ntango mosusu mpe koki kozala faux alors biso na presse tolingaka te kozwa kaka baimage mpona kolekisa kaka mpo ete esala bese bato bamona kaka keno bino bolekisaki mpe aujourd'hui eloko bomi mosala na biso eza parce que tout le monde est devenu chroniqueur, tout le monde est devenu journaliste. Bazoyeba te nini oyo tokoki kolekisa na média na nini oyo tokoki kolekisa te. Alors merci beaucoup encore une fois na bandeko nyonso balandi biso à travers chaîne na bino kitoko Maître Makengo Tapis Rouge tosenga na bino s'abonner massivement et kosala bien et merci aussi na baartiste oyo nyonso baposte Koffi Olomide tomoni bapostaki na page na ye tomoni comment Ferrego là a posté tomoni presque bamisien ebele beriti otanda baposte est-ce que bamisien nyonso oyo baposte wana bazalaki bien à bon terme na mamu Tchala mwana je ne pense pas Koffi Olomide mpe tomonaki azalaki mpe na bamesatante na mamu national mais aujourd'hui mamu national akufi tomoni Koffi Olomide aposte ye ndemo mpe na mama Mbiliabel donc tolobake na oyo nyonso boloba na bainternet seke mama Mbiliabel aya matanga ya mama Tchala mwana te impossible eloko oyo ezalaki ekoki kosalama te parce que totikali kaka na de mama oyo basala histoire ya musique congolaise bango wana eye na nsima toza na barebo chulu bazoya bavani morgan bazoya batatiana cruz bazoya donc toluka kocultiver la peu et non tocultiver entre bamama na biso mibale kaka oyo tozalaka na bango wana et merci beaucoup à le boss Michael Mingashanga Aigle
Talabango toujours na ndenga likolo. Merci également à Arnold Osongo, les grands gérants. Mwana mukena ba mbongo nae ya Melina la charmante Aigle, et un grand merci à mon boss Papa Simon Kabaka Makengo et à sa charmante épouse Maman Christelle Mumba Makengo, et merci à notre réalisateur héritier Djamba Yaba, héritier des groupes bisous à ma fille chérie Liam Chris Vangou, et merci aussi à mon vieux Scotty Ndetani Papa Hero to liango ka toujours héros on to liango mikolo blague quoi balobi mon patience kabisa moi ça pembe tout ça quand les tolobaki ba décembre yango tozela par rapport à fête, et sans oublier la plus belle fille la plus belle femme de Luanda balobi comment Michaela depuis la Luanda na pesio ba mbote ebele Michaela Brina Emmanuel ba mbote no vraiment yango wana. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. Ciao. Amfumu lengi betu tu yanga leri keri ga ko community selamba batuge ni fumu ino keri gushe papa uki sarisa bana baya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot imatea tremana mambot landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyuvula Roger mwana makanda boyigoyila ungeri kimakanda boyigoyila yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala.